regret ezali epai ya Dinara ke o Dinara azalaka na mwa baregret tomona Dinara azalaki ndenge azalaki te akoma mwa susi wana bato bafanda bazoloba depuis bamakambo ya bavoyage oyo esalamaki bakatholike baye nsima me bakei Dinara atikali namonaka esu vivacité wana te ezalaka epai ya Dinara ezalaka nga namona ezalaka bamakambo ya voyage wana est-il vrai ke bavoyage ya bakatholike efrapaka yo makasi eke epesaka wana susi voire même okotaka na hôpital. Et ça là que makasi ko kende pas Koffi Olomide. Est-ce que non, wana qui petite sœur wana ya ndoki wana ki ma na Londres. Na bat na mama mususu ki banda lu bandeli Dinara ko lunga wengi ba créer ba kabale bébé ba sala. Le quartier la terre mona na la. Voilà. Vidéo pe za raté photo pe za raté. Déjà 12 mois ba créer ki ya mabe pour ki tant ba kende deuxième Londres ça va que Dinara to créer histoire yo pour que Dinara lunga. Est-ce que ça a été 12? 12 maintenant. Na lobby ba créer makamuti. Tant bobi ke lo comme c'est vrai. Faut la savoir ba très vite. Donc voilà épreuve exacte vidéo et photo ati. Yo ma Dinara ma photo na ba photo te ba vidéo te. Les ala maman ba créer ki épreuve année que la sorcière là wa créer ka film mango yo wana ki mané pe na Londres. La sorcière oh qui m'a landé na Shilda. La sorcière là. Oh, bien que la sorcière, mais la sorcière. Non, la sorcière parce que à ça là acte moi ma bien na vie na ngai. Donc elle fait partie na bateau ba sala ma bien na vie. Oh. Ben oui, je te dis vrai. Ben oui, tikalanga taka sona ba moment ya bon que c'est voiture tikala na yo mais ba créer le susu du solo mo bien ma vie. Voilà. Tandis que tout est d'ailleurs voyage qui sangane to yaki poka na gira rep morote ba bulela bat na bango ti ba créer. Elle a la saga monsieur qui est déjà fidèle par le roi de la forêt il y a que pelon donc il a timine buna. Mais bien la raison pas que on zonga na e. Non, nga out manga voyage beaucoup ntango bongo ti boka kilande boka kilaka wana ti. OK ndo tikala. Ba ba vision musu. Ba makaba to ndimaki te bandi na. Ah voilà mon est-ce que vous n'aimez que dans motema ya mutaka motema mo mdaye bien. Mama Mama bakoseli na makambo José Danzana na kakapo ya boya ngai nana bondelela ngai badega chenene Alex Ntima loba kati nana ndoliseli ngai ya Dorothée mafuta tombé du ciel Akwea tombé du ciel en tout cas tombé du ciel. Les eloko moko batu fo batala yango mingi les missions oyo ezolobelela toujours ba bien fait toujours ba exploit ya wera son roi de la forêt Alex Ntima kobosana te moro tezoya il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe patience qui était le roi de la forêt donc voilà quoi ouais Alex Ntima en tout cas bosela nga Boyo quand tu sola même pas nous pour une heure de temps 30 minutes la bi qui m'a tout besoin on a besoin on se on a venu calmement posé donc ça n'a pas problème mais vous c'est la moro tes zones maman na bon on a beaucoup de fois ba so on a bien oui membran donc so on a kakolo c'est des fois voilà merci beaucoup Tima qui bon na résidence.
Mbote na balandinyo sur Tombé du ciel TV, Boza est belé partout dans le monde, Boza Landabiso en net moment, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Liboso ba télévision na bino, ba téléphone na bino, ngai wa bino Laetitia Dembo, l'agent de la presse congolaise. C'est un mingi kozala liboso na bino en net moment, babonné à Tombé du ciel TV, oh bopesa biso confiance et fidélité, bolandara toujours Tombé du ciel TV. En tout cas, merci na bino pour na ba remarque na bino, pour na ba critique, pour na ba appel, merci beaucoup et surtout merci na Alex Intima, le patron de cette chaîne, Alex Intima à Koya depuis les États-Unis, le coach. Merci beaucoup. Nabatbanira Laetitia Dembo, Nalini Bino Mingi, un joyeux anniversaire comme ça, ingénieur Patrick Saint-Valois, Motema Debra Moussa Gitoko. Naza la même avis na réalisateur Nangai, à Fungula, plateau Nangai Mkola Lelo. J'ai dit un grand merci na sponsor et émission depuis Bilbao, Dodo Maziza. Il y a Maman Valentine Maziza, couple Maziza depuis Bilbao. Merci beaucoup Nabino. Longue vie na couple Maziza. Merci beaucoup na Batbaniranga, Batubalandara Tombé du ciel. Merci beaucoup na Pati Makasi depuis Paris à Motema. Merci na Adjebin tous les pragmatiques na Pesho Bambou Tebele depuis Paris. To solo la lelo na Moko ya Bastar na biso, Moko ya artiste na biso ya Wenge Musique à Maison Mère. Il s'agit bel et bien de Dinara, boye bien na Bandaku à Anafwa Kitoko. Bato Bele penza ba déclara kaye pe Laetitia Dinara, Laetitia Yambaye, Laetitia. Donc le lot tozana na plateau na ngai mkola lelo ni bo remarquer tous en plein podium ya ba répétition. Teki ko za star na no mamba mbangu ava ba répétition e banda to za mulai mingi te mais makambo essentiel de to lobela na émission ya mkola lelo. Bonjour star. Ouais, bonjour Leti. Bonne santé. Ouais, Dieu fait grâce, ça va, tout va bien. Et puis, bonjour, bonsoir à tout le monde. Au Barolanda, ils sont partout dans le monde, il y en a 4 coins cardinaux qui monde. Et tout cela là, l'actualité, surtout tout banda mingi, na makambo itali Wenge Musique à Maison Mère. Yes. Wenge Musique à Maison Mère. Dinara, déjà, Salibani, Belé, hein? Combien d'années déjà à Wenge Musique à Maison Mère? 6 ans, ouais, 6 ans. 6 ans, c'est beaucoup. Ouais, 6 ans, c'est beaucoup, ouais. 6 ans. Ouais, 6 ans. Na 6 ans, nini expérience nini ozwi na kati ya Wenge Musique à Maison Mère oyo moko omona ke place na utaki nandi na komi na Wenge Musique à Maison Mère na 6 ans oyo en tout cas à ça penza les grands formateurs Weranson à la kisinga penza makambo na yeba kitenet makambo. Je pense que j'ai bénéficié vraiment beaucoup. Peut-être répondre au salaire détail pendant 6 ans là, ils a vraiment pas facile, mais j'ai bénéficié beaucoup. Déjà que participer dans l'album comme formidable, c'était pas facile pour moi. Et Dieu a fait grâce. Na participé dans l'album maintenant aujourd'hui là na tiki déjà na ba print voulais-je dire na katia Wenge Musique à Maison Mère danseur et batanga ba artiste oyo baleki na katia Maison Mère plus ba marqué époque ya tana bango. Je fais partie donc preuve année que je suis là, je suis en fait le doyen de tous les chanteurs aujourd'hui. Ouais, je suis le doyen de tous les chanteurs. Na bénéficié il y a ebélé ba tactique, ba morale, boulot, danse, chant, rosandeni. Donc là où j'étais, on m'avait déjà parlé de ça. Chez mon vieux Jackie Jules que je salais pas ça. Mais quand je suis revenu dans Wenge, tout ce que lui me disait, n'est-ce qu'on ah ouais. J'avais vite directement compris que non, il y a déjà des gens déjà couteau. Voilà, et dans donc j'ai bénéficié vraiment beaucoup. Vraiment. Dinara Kanda expliqué que je bénéficié de makambo belé pour les grands formateurs. Déjà morote ya ngozoya to zela nini ozo promettre biso nini na kati ya morote. Ben na morote nazo promettre bino makambo belé ba doit bidaga Dinara imba bien, Dinara sala ba vocal bien, azana belle voix na morote bozela makambo belé bo sepela na bo sepela makambo belé bo sepela na en fait na ba couleur belé. Na morote na préféré na ça beaucoup plus caméléon. Ah beaucoup yo kanga boy ah boy kinga na sa boy kinga likola boy kinga katikati. Donc nazo préféré na pesa ba couleur belé na morote. Na kata morote caméléon parce que na on pesa des exercices. Des exercices na on pesa à chant et ils a même na difficulté même artiste ba na kata Maison Mère ba atteindre niveau na. Mais on a kata battle mais on a kata guerre non.
guerre mo beza loyal. Et puis ça va exercice même oui. Na bat bana banda parce que je suis le ministre d'ambiance. Na obik sa mututa. Le ministre d'ambiance. Ben oui, na obik sa mututa donc faut na sala boulot mo ya bien. Oui, ça la qui permettre ba fanatique a wenge musique maison mais baza la satisfait et puis ti batali bana ba comprendre ah des un grand chanteur azala. Na obik la wenge maison mais toi na ba bon toi na ba chanteur rebelle ya bien. Voilà donc entre nous to ça la soko battle wana soko ya chant. Parce que vraiment na otique la bonté parce que chacun de nous d'un côté naïe, il fait aussi ses efforts pour qu'il donner un fils qui est le meilleur de lui. Donc voilà, c'est pareil avec moi que je suis tenté toujours de faire pour que je puisse donner aussi les meilleurs de moi. Vraiment, pour que personne n'ait épaté dans un niveau solo vocal, dans un niveau bouyebouyinta les gamati. Ah ouais, voilà vraiment ils ont bien bon pensande toujours là. Est-ce qu'ils ont solo tango batu bazoloba to pe batu bazoseka we ranso na sila kala we ranso na zoloba ke moro te koza la deuxième donc plus que qui buisson pipa alors que we ranso na makambo sila. Bon, moi je dirais tout simplement que allez-y comprendre quand le roi de la forêt s'est lancé du défi entre lui-même. Donc Atié album du siècle comme qui buisson pipa en défi contre Moroti. Moi te Moroti regarde tous ces pays ici dans le monde. Challenge mondial écoute tous ces pays ici bas. Oui oui. Cela veut dire que Moro tezoya mabe. Moro tezoya mabe. Baolo ba bien tetoyo kati baolo banase fumanganga. Baolo banase toyo ka bien te. Yon to biga tous ces pays ici ba kala tezoya. Est-ce que vous regrettez ka na ero kota ki maison mère bat bazolo ba ke maison mère ici là ou regrettez ngo po babi ba era ba faire rigola na ba ero ba nina ba zala ba parfait divers wenge musique à maison mère za na ngusuna makambo na te o regrettez ngo te. Na regrettez te comme une adage qui dit que entre temps autre mix et nzamba za mettre temps à circonstance. Pour moi na temps tout na vie to briskaka to ngate to sala makambo seulement pour que te prouver tout ça comme un moment opportun ils allaient bien. Moi je crois que si j'étais pressé peut-être dans l'année wenge na ba 2008 ou 2007 mudanga manga qui vient na monibi. Ah ouais. Mon production paix à son âme. Vient d'autres pression tout yaka wenge. Puis goye bana ba docteur Pichu Musumba 2010 tant on préparer voyage na biso à Londres. Na le manager et le roi de la forêt Sony Kamana. Ndia trasko anina ebana bango soko ya winya tawana menzamba permettre que donc faut laisser le temps autant moi je pense que moment où toi na ngozaka moment ya bien pour na biso parce que toujours vivre tous a toujours na même coach mta coachaka bon et puis mta coacher biso le roi de la forêt donc ba regret ali pas ya Dinara que Dinara azakana mo ba regret to mona Dinara zaki ngaza kité akoma ma souci wana batu ba fan bazoloba depuis ba makamba ba voyage esalamaki ba catholique ba yesima mais ba kei Dinara tikali na mona ka sou vivacité na te ezaka pas ya Dinara ezaka na mona ezaka makamba voyage wana est-il vrai que ba voyage ba catholique frappa ka yo makasi que pesa ka na souci voire même au côté en hôpital puis jamais na côté hôpital makamba voyage na tika obele na makambo wana te na tika pour chela en société mais ça c'est normal ben oui chez notre email oui c'est tout à fait normal il frapper mais frapper na te selon dit bato bazo kanisa non bato il frapper ba makasi bango ba le monde orchestre et ça là que makasi ko qui n'est pas Koffi Olomide est-ce que non wana zaki petite sœur wana ya ndoki wana kima na Londres na bato na bango mususu fiki banda luka ndeni dinara ko lunga wengi ba créer ba kabale bébé ba sala le quartier la terre mona na voilà vidéo peut la rater photo peut la rater donc ça 12 mots ba créer qui a mabé pour qui tant ba que deuxième Londres ça ka que dinara to créer histoire yo pour que dinara lunga mais ngana yaki wengi pona bango tinga na ya wengi pona les rois de la forêt donc sur lui wengi musique à maison mais orchestre ya mutu moko ou soit artiste moko boya biso ngana okota muti est-ce que ça été 12 maintenant na lobby ba créer ka muti tant bobi ke lo ngeza vrai faut la savoir ba prêt vite donc voilà épreuve ça tes vidéos tes photos ati yo ma dinara marqué côté na baza photo te baza vidéo te les ala kama na ba créaki épreuve année que la sorcière là wa créaka film ngo yo wana kimana pe na Londres la sorcière oh qui va Londres na Shilda la sorcière là oh beke la sorcière mais non la sorcière parce que à ça acte moi ya mabe na vie na ngai donc elle fait partie na bateau basalanga mabe na vie. Oh, ben oui, je te dis vrai. Ben oui, tikalanga, t'as ce qu'on a un moment, il y a bon que c'est voiture tikalanayo, mais bah créer le souci du solo mobile à ma vie. Voilà. Tandis que tout est derrière voyage qui s'engage nettoyer, qui pourra n'aiguer à rep moroté, bah bouler là bas na bango tu vas créer.
ayanga ça qui musu qui est fidèle pas le roi de la forêt or ya ke pe London yona akimini guna mais bien na so pas que ozonga na non nga out ba voyage boko ntango bongo ti boka ikila ndi boka ikila wana ti OK ndo tikala ba vision ba makaba tonzi mérité bandina ah voilà mon est-ce que vous n'imez dans mon thème ya mutaka mutemo ka mutaye bien moi je crois que na sala la musique était pour que tikala na poto na pire esprit na bien pour yo qui ne peut être que ya passé bo ça ba démarche au Québec oui oui mais ça oui car ba ça ba démarche na kinanga na bani belé ba kuna famille munene za so ibo déclarer c'est monsieur na famille monsieur merci na kinda ngana na kini poto na musique et ça nga bien so na na famille na monde na c'est insulte et on a ninga ti baba dégage ngani baza ba grande sœur na Dorothée mafuta ba na Bordeaux na Paris na famille na Belgique na famille na Suisse na famille munene qu'est-ce que vous aurez 12 belé ou bien vous aurez 12 belé par rapport à baton suisse bon na habité nzambe ka mudaye bi vérité tu balo bakanisa mabe pour nous me ba koto na ngote moi je suis un vrai chrétien croyant aussi qui croit aussi à la parole de Dieu oui tout tika mukile ta moni nzamba lingeta mbola tout tika mukile eta moni nzamba lingeta mbola mais na suka na ngo comprendre yango Seigneur Jésus qui savait que vous connaissez la vérité vous affranchira ah ouais ya na ngo dirité balo ba ko ba kanisa ko kanisa mais sauf que ngamoko en soi comme il y avait un philosophe comme Cicéron il avait dit Socrate connais-toi toi-même donc moi je me connais bien qui je suis. C'est pour ça que c'est pas les putains de c'est pour cela toujours véhiculé toujours makambo oh vivre on des ans on na polarité côté no polarité na polarité mais bende na polarité en tout cas bon est-ce que vous avez ba relation ya bien na bandeko na yo o bazaka souté na bonye musique maison mère o total bongo obi Ronaldinho satellite baza belé oyo ba s'écarter basala ki groupe na bango Galilée ba Jenny Atula répondeur basala ki groupe na bango Galilée mpepe asika kolongwa bango déjà kolongwa ya bango tang balongwa ilongwa na qu'est-ce que ça est affecté kité botali bobi Ronaldinho azate botali Jenny Atula place opene mtabeta ngo bien azate affecté été parce que tango ya bango na ba émission na bango tango ya bango pe komonanga bien sûr bon moi je crois que azate azali celui qui n'est pas avec nous est contre nous donc voilà pas vraiment trop fort ça parce que ce sont mes frères à moi ma collègue musical mais pas vraiment que ya bandenge mo bia ba querelle ba haine ba ni parce que chacun d'eux a ça la vie na ye na ndenge na ye azo concevoir vie na selon ba pensée na ye donc on a kokota na kata ba pensée na bango tutuna yi na bango tuna non chacun d'eux ça m'a mais sauf que to benga na raté to so la raté ni nité ben oui parce que la musique me descend ça biso ngam descend ça biso comme wenyango za suje to benga na ndeni pa msuka na benga ndeni na ko comme dara ba msuka ko mire za pia barar suko to benga na poto sur donc wenge ah ça bo soki to zaka awa ndi to za bien so ici ni to descend ici biso ka site après ça vous avez ba mastaté tu sais vous avez mastaté tu sais vous avez mastaté bango to no tanga sote na musique na parcours na biso ya musique na bimi liboso na bango ti bon nazo kosa tant on a bandi ko yemba ba album bango banda yemba déjà yoka bona ba comédie zaki na le vieux Kester oui ya zalaki bon sauf hier en fait ala master mo beto bundani na nga ba parcours à musique to kutana moi trop même ti avant me ba kini ba poto ba kini na ba master mususu bazala na bangwana sauf que les restes là ba ya après biso mais tu sais ba mi vraiment ti mais tu es banaki tu as une connaissance quoi il y a des tu es tu peux faire une bonne c'est bon mais robengana tu que nous la staff même tu as une wingi tu dois ça la moitié mais vous actuellement ça la bien staff na ba mission bazar vous en kati bon moi ça vraiment trop camarade ba musicien informatique moi ça bon pourquoi nga sauter nga vous temps moi trop ba musicien mais musicien staff vous a ba musicien faut fréquenter ba master mais ce qu'on a trop camarade ba musicien ils ont n'ingé n'ingé au vivre. Il y a un peu orgueilleux, c'est vrai. Pas vraiment trop orgueilleux, sauf que comme on dit, l'homme sage voit les mal de loin pour éviter des problèmes. Bah comme on a vu 2-3 fois côté mot comme bah tu vas l'ingara bino toi l'ingara dinara tu vas créer boule. Oui. Tu bon bah quand on a 3 pour risquer bah c'est on va ça l'album bah créer ma solo. Donc pour éviter tout ça, bah rimer on est à la tête na se conserver na quoi nanga. Tu côté msuna staff mo côté mo yongo ya ça va bangana fandi wana. Au moins on a offert msuna bah ya boga
naozana ba José Banza mais c'est catalogue naozana ba venanga ba Davin Touloulou papa avec ça sorti pareil tozana bango ba venanga ba Dani Ntila so ba oti ba Miki ba Irlande na sakana bango ba papa Donis Pinda na sakana bango donc nazama trop ma ba musicien te meto e bani ba master to kokutana boy boy meto bima to ça staff to ça staff so na moni mo fandanga na fanda kuna oh oui battre ta orgueilleux ba mastana ben oui beaucoup traité nga mais ça nature na ngate ke naza bongo ça sauf cas qui naza ko se conserver monde de l'épée comme na ba réalité belle pire comme pirate master comme master ami comme ennemi vraiment donc voilà à part maison mère orchestre ni no mona rasodi na maison mère ba makambango zo continuer to na rater ba voyage na okenanga a te sauf que na Rwanda wengete pour na voyage on a diminué qui dinara to longo li voyage à part makambo suso monité wenge musique on dirait respect na ngezate on dirait no mona makambango neti te na kende place so eza neti bon moi je crois que place muso kende za na moti na âge na comme on a que kota suna ba orchestre batu so sata yo mo ata yo mo le quartier la tête zali za orchestre guna ngati nande nini teza orchestre guna ngati ba rumba pure eza problème de mes orchestre ya ba guna ngati mutamtana ba guna ba préférence na yi les goûts les couleurs ne se discutent pas c'est ça qu'on dit donc eza ba guna ngati ba choix ngati mais le but est que ba sala musala mabe na yo faire rigola ou fali poupa nako kende pété za ba guna ngati ba choix ngati international fali poupa eza problème idée mais na okende te mais ba to fana na Europe ba kufaka ba fana na Congo ba kufa ni makambo ekendela na ba jeune frère na yo oyo baza bazo beta pe musique toche ba Kofi ba fali poupa ba vibrateur toche ba faire rigola moto ya yambo ndenge makambo zo kende no mona penza te ayebi musique pour un grand musicien aux artistes bango tout basa musique bien parce que bango tout bana ba fanatique no ba satisfaire ba fanatique na bango et là monsieur receper ce qui n'est c'est plus ça me plaire nga et on crie ça que beaucoup sont appelés peso télé on se comprend au cause on a battu belé c'est pour ça un adage qui dit aussi la classe fait la différence au cause on a battu belé mais ça mon radio moins bien ti mais beaucoup za muki no vivre mieux et on Chris na désert a ebise Satan que mutako vivre pour na kuanga teto lipati mais mutako vivre pour na parole parce que la foi définie la foi est une ferme assurance est une démonstration de choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère donc il faut avoir toujours la foi dans la vie mutako vivre na désespoir ti parce que Nzamba a toujours vivant Nzamba kufiti même la dernière souffle Nzamba ko sala pe miracle mo donc miracle existera donc on a quoi un miracle oui donc na makamu na bango na ebiga na mto satisfaire mutna ndenge na vision na ye on ngoyo kamini nini ba succès na biche za oyo ya kilelo ba faire rigola to ba ancien succès ba papa na yo ka musique tout bon beaucoup plus na préfère beaucoup kala na yo ka ba odemba wana ba OK jazz na yo ka ba shock star na yo ka makambo belé ba tuzaina ba orchestre tuzaina oui bon c'est mon nom ezali ngala ebika papa teyo aimé tu es à moi na papa redi nga batala donc voilà biso to asko ba musique na trop parce que inspiration utala vraiment yango wana ba vebe ba sa pe musique liboso na biso ba pe na ba couleur abi vert na net ba mabia bana banzela bien ba ve na nga chite bana banzela bien ba ve na nga moduga barambo bana banzela bien vous avez une relation bien na papa Popiji de oui on a toujours une relation bien avec Jules était pour moi c'est un modèle pour moi c'est un exemple aussi pour moi voilà c'est un ministre qui est intello simple beau malgré tout ba qualité toi non mais azani ga bon beau traiter ka orgueil beau traiter na ma mbébé yango za ba nini makazi pa uté pa na on ba traiter ko orgueil pour za aming mais Jules était mais za appelle le roi de la folie pas fréquenter pas matin mais ça c'est ambassadeur de la paix mon est-ce que c'est ça la ko muta batutu mais le but est comme ambassadeur de la paix aba no fréquenter n'importe qui côté ma béré le oye bati donc voilà ni na rata on va na rappeler na ndako bo changer télé au moni ba master ba longwa to pe bato basaka na quartier na wenge musique maison mère lokola ba lobeso ba bercy ya mwana oyo ba koma ko dénigrer wenge musique maison mère ko dénigrer wa so net ya lo bébé to mona ka ba mission ele kaka wa so na fongola nga ba 12 leki ba makambo bini ya lo ba pona le roi de la forêt to moni sou bercy mwana animation et sila na wenge musique biso to mema animation wenge musique ça suna makambo et ça la bino ndeni tango balobela ka we ranson bongo mutal apesio en plaire mutal qui soit pas ya bato. Moi je crois qu'il y a un adage qui dit que silence c'est arme moi ya ba grands hommes. Silence.
Même na Bible que monoko le baka mingi beta beaucoup plus libako. Il y a un adage qui dit que le bi que avant que le baliko balabani faut tourner la langue 7 fois. Le bi il faut balola mulongo 7 fois non. Il faut prendre le temps de réfléchir en fait. C'est ça ce qui est important chez l'homme. Mutoko nos arate ka pedo que te oya lo makamu sona maîtrise nango te écrit makamu ebele. Makamu ba frère no tangi o mso alele ke o ba fongola e. Déjà yé mongo déjà so tali parcours à vie na ya akwari beaucoup plus na fétiche. Bah imagine ça, akwara beaucoup plus na fétiche. Voilà, à comme même niveau sur comme même sur fou sur blonine, à que na luka na mboka na bango. Bon moi ça la ba émission pour ba Tony Coco, azo se permettre na télé à mati likola mais ça ça ba ventiler tu me dire mais bon peut-être que mutu ya mutu si déjà doki. Oh. Et oui, bozo comprendre en côté. Donc ce sont des signes. Ce que tant monique est percuté, au comment le ba que non fongola nana ko fongola na kanga na sika fongoli o ba 12 leki ako organiser ta concert to karaoke na ebo a ofuta déjà makambo soloni ako makuna bo eza souté à place eza soutenir ni on sona benga msu mukolo place wana le roi de la forêt na ta on sa makambo na te ba ja salité bon point to ko za la respecter na bato ba porter biso en plus na vie. Pourquoi pas? On ne peut pas être reconnaissant envers eux. Attends que chata na wenge musique à maison mais est-ce que vraiment animation za rokufa to moni ba wasa bo ba il y a animation ya sala eleki ya bin hotel eleki ya sele non chacun de aya na moment na ye aya pour ça makam na ye à l'époque bido banda boaka na sele ti mais na tango ba yiwa boka su ba 5 kit ce ka za ka fort fait na animation ye mon animation abini ici ba animation ata pendant 5 ans ya wenge ya na animation ya yimo batike ma 5 jours to 4 génériques ya wenge mo boaka yango abinisa abinisa te et ce monde va bien featuring noir ke bo akimo be libanda ya maison mère ebinisa ba ça ba biloko na bango est-ce que zobeta abete libanda kangaki nani merci moi na libanda te na ozonga na pa mutunu ya nganga wana mutunu ya nganga oh benga nganga nini artiste aleka na wenge musique à maison mais yelo ba yemo mdala ka biso kaza féticheur benga nganga ben oui yemo mdala ka biso kaza féticheur non Obosani point so tele ba vidéo ngana opesa ka ba qualification o yemo loba ngana ngana tante ya ko insulter mutu nana batan wana te mais toujours pesa ka ba qualification o yemo ko apesa biso la biso o yazali on donne que c'est qu'on a ya pesa biso o yazana ngala que biso ndila na fétiche voilà eza makamuna ye to condamner pété parce que za vie na ye yemo yebi comment mena yango donc aluka ka neni ya ko se repentir aye ba neni ya ko tambola na vie kolobaka trop kofinga ka batu ya osaka ba guerre o bando sona na bana basi okoma pede no okoma pede pamba garder ka silence aux artistes salaka ka boulot na boulot ne mte défendre yo boulot ne la sagi makambo ba ya solo tu ya lokuta boulot na donc voilà boulot ya ngwana to comme on chité na biso déjà vers la fin mais to ngaki to yeba pona séparation ya Galilée ya ninga kabona kibazaki bande banani ngoso wana Papa Galilée il s'agit bel et bien ya Bobby Ronaldinho Jenny a tout leur répondu oh bah c'est qui groupe na bango na hebi on genre le quoi ba les marquis ngasiko na hebi ya ngote babeti da eloni bana nzembo ba sala nzembo mais ba imara mingi ba nzembo ba wera son bo ba dwana bona eloko te vraiment ben on peut pas sika ndenge siki sasa ndenge lumunda kuna boye tia yoki eloko na ba mo ebeta na nzela oto kata lisona bango ba osola mais tous à la clarté to finga tête to sur la réalité faut donc me parce que faut comprendre on peut pas sika ko ye lingi si to yoka mais to yoka eloko te ne tu nous doit prendre ngaka basala ke sur orchestre c'est vrai habite que panzani pour que les sous kala siko bloka bongo on a ngira tout non ce qui comment ni yo yebi yango ko voilà prématuré voilà bon panzana on pas prématuré que c'est prématuré kasi bo yene tini moi boto mga ba kufina lisus yango dem de yebisinga oui mais nga kamwe ndengo yebi yango te kana yebita c'est yo landaka no pina makambo ba internet ba te na zaka trop donc c'est bon mafuba basane marketing a beto ndo yeba bango pour nga na zaka na internet 24/24 na kanga connexion te na chaka abonnement ya 1 mois 35 gigabytes na chaka na mois na sela on a deux téléphones et mon de mon silipé nga ba mega silité na ko mulukandi na ko sena ko mutala bitala tala bikota kota
namona na bango te basaki na signalé au kasina yebisa yo te makambo pesa plus important c'est important moro te ça koya base la moro te kasi on a yebisa basaki gagner na bango mpe pasika et bando on dit que chaque Congo pratique libiso oui mais sincère condoléances na famille na donc vient na chaque Congo vraiment nzambe ka mutaya mbao aza mettre à temps et à circonstances pour passer quand même ces jours dans kata mukilo nzamba chaki pona yo si que la terre de nos ancêtres ils a douce puis légère envers eux au bundagi pona batu donc tu t'es sacrifié pour les autres oui. Donc vraiment c'est ça que la Bible nous commande sur l'esprit de l'hospitalité donc voilà donc yango yo sala qui vraiment nzambe ayamba molimo no venir sur chaque Congo vraiment mais kalate peut te bandare oui toi comme madame ça déjà la fin ngaka na ye bango mettons lobi ko ye bien ngote na ye bien ngote kamusinga bakabani ba makambo comme belé donc eloko lobeza te dina lobi ye bien ngote dina ala kibisoke lobi ko les kamusinga to lobi na ye bien ngote banani kamusinga na ye makambo na bango na ye makambo na bango te to komi okabwana to ye baba ye bakitozaki na dinara tozala moyembi sepelisa bato nyonso balingaka yo bamouré la bonne musique bafani ya dinara yeyo azalaka wana en ligne opérationnelle bon Laetitia 24 heures sur 24 heures aza mpona biso tozalaki na moyembi toyoka moyembi po tokabwana bino dinara sala bafani ya soki ofundaki nga na sociate nde nasengi intervention ya colonel Tony Kulu kalewiseki nzumba ye popole bokele tona benga Jérémy Ngolo aya intervention lokola ofuninga na société ya bolingo na yo yo moko bongo na zuzi pe avocat opide pola kananga badega shenge na koya te ya Dorothée mafuta babetina imorote ya ba jetem na koya tatami ya batendresse bafection d'amour bolingo na tutelaki tole suki nango na nzela balobaka yanga tala esika ya kotya lokolo na yebaki te bolingo elelisi ngai ekangi nga meno te nayibi eloko ya moto te santima te sekwisa ngai Lazare azaki chance akosekwa azalaki camarade ya Mesia nana tunanga bakamarade nyonso tu bapaye nana kosekwisa nga soki lelo nakei sipulcre pinzoli na bombana lelo yanga baboti na bimiseli yo na kati ya love yango bebe kopesanga bolingo ya hypocrisie te nasengi nanga love moko ya transparence c'est l'héritage l'éternel nous a donné pour kozopimanga José Banzae yaya bogae chirongondanga na komi na sukae ya cheri mulowe anda kava makene service bolobela ye esika aza zonga ngai moyeve etat d'esprit na ngai ekomi na perturbation totale Ave Maria Premia Gracia Dominus Spiritus Sanctus Benedicto Dinara Ministre d'Ambiance Ravirira Mille Patori Ribila Rara Kitari. Vraiment, bravo l'artiste, ouais. Vraiment l'artiste. Tu chité na vers la fin, ni ça la énergie na yo, bati la mongo na ba, artiste nous ani. Ben zaka ba discipline beli ba kola l'avant, bilinga lingate, bilala la te, bimila mela te, donc voilà quoi, inspiration beli. Vraiment, tout comme pratiquement la fin ba dédicace na puis. Ouais, ba dédicace na na repesa ngwe pa yemo tomber du ciel Alex Intima mutu na ngai, na pe sur bambo te bela Alex Intima na robo santé Konzole bijoutier na kata Brazzaville, na robo santé Nathalie Bumba na kata Brazzaville, il y a lycéen Ibata na kata Brazzaville na peso bambo tebele et puis na robo sanate bongo docteur Christian Kasongo Katubulai donc docteur Christian Kasongo Katubulai na peso bambo tebele mon vieux docteur na nyonso sala pona nga donc na on sentir quoi et alo bibe na sepela ki ya boga leader 10 match mwana mama Maria distributeur automatique na kati ya Londres wana ya boga leader mais sincère condoléances à vous mon frère yo yebikande zalaka na robo santé José Banza Messi catalogue na kati ya Londres na robo santé Souza Kapaya donc Souza Kapaya na Paris na pesi bambo tebele
Badega Schengen, Bashimani, Mami, il y a Dorothée Mafuta, grande sœur propre, Maboki Malbonège, le planificateur. Na Irlande, na moni bongo venanga Daninzi, les grands Irlandais. Ndega Izalaka, Cherongonda, ya Cherongonda, toujours social, on est ensemble. Maître Serge Zima, Maître Serge Zima. Na peso Bambo Tebele, mon vieux Maître Serge Zima, Bambo Tebele. Batutu balinga en fait, na lingi bino ya trop, to zala bien, mais moral, on est together. Ba Yannick ni, ya les Rombox, na kati Afrique du Sud, Yannick ni, ya na peso Bambo Tebele. Batutu bolinga dinara na lingi bino ya trop, to zala, to sepela. Ornella Ojibaka grave na Belgique. Ornella Ojibaka grave na kati ya Bela. Bah, gros bisous à vous donc voilà. Merci beaucoup artiste. Merci à trop. Vraiment, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Mama Bakoselina Makambo José Danzanana Kakapoya Boyangai Nana Bondelela Ngai Badega Shengene Alex Intima Lobakati Nana Ngeli Selinga ya Dorothée Mafuta Yo moko lobela ngai yo moment porté lelo love komi kosuka en quai de poisson Maboke Malbonège Dani Nzila Liza Ebala Magdawa ye Doudou Kusesuka Naomi Midor c'est Amulex encore et toujours. Merci beaucoup artiste, merci beaucoup Nabat Balangue Bisso de partout vos alliés, Nalingino Mingi et surtout merci pour la confiance, merci pour la fidélité. La vôtre Laetitia Dembo, Nalinga Bino Penzamini. Un grand merci na babonné. Nyoso ya tombé du ciel. Yom to landa rabiso non s'abonner, abonne-toi, abonnez-vous massivement. Nakati ya tombé du ciel TV pour ne pas manquer des actualités en temps réel. Nalingi Bino Mingi. Tokuta la Mikolo Ezali Koya. Pour la actualité à Sika, na bémission à Sika. Beau aimer, beau commenter, beau partager, c'est très important. Bye bye. Merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.